Mbote ba papa ba mama ba ndeko, mbote ba rando na ba randonette, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Naomi azali actrice. Naomi yende mutu asalaki nyonso po video wana esalama ya ye na wata. Bolandanga nalobela bino yango. Na kanisa mingi boza koloba ke Watanabe aza koyoka te, aza kosala toujours ba fantasme na ye. Mais non, turoyo ezalaki ya Naomi. Bien sûr boyoki ke Naomi alobi tika ko filme nyonso wana ezali rôle aza kojouer ya ki actrice. Naomi abotama actrice. Naomi azali actrice ya makila. Na kanisa bomoni baseri basalaki video yango na Watanabe ezali même mikolo même semaine asalaki pe théâtre na paya Caleps. Soki botali modèle asuki modèle elogi na kanisa bokomona ezalaki même mikolo même semaine. Donc tango aza kosala théâtre epai ya Caleps mbala moko azali pe kobima na wata. Donc soki asilisi théâtre asilisi kosala ki actrice na ye epai ya Caleps na kati ya ba image akei pe pa ya wata basali bolingo. Yango wana apreferaki lokola ayebi ke Watanabe se ebima video moko oyo balobaka ke Watanabe azala na Julie Kitima. Yango wana Naomi alalaka te, Naomi alotaka fantasme wana ezangaka ye, surtout na musicien ndenge wana ezalaki rêve na ye, ezalaki eloko oyo yaza kolinga. Yango wana basalaki yango na Watanabe. Ndenge pe bazali wana Watanabe maloba oyo aza koloba na kanisa eza kobima na mutu na ye to na motema na ye. Pambate Naomi ndenge azali wana même na film ya Caleps aponi azala actrice to baponeli ye azala na bisika moko ya actrice moko aza na biloko ya moto azali na ba pouvoir moko ya ba mystique. Ndenge moko pe tango mosusu na lobi malamu tango mosusu Naomi na vie normale akoki pe kozala na ba puissance mosusu yango wana elangwisi wata na modele ya bongo to ekoki kaka kozala kitoko na ye nzoto na ye yango motu elangwisi wata ndenge wana. Mende Watanabe azali vraiment ya kolangwa na Watanabe azali vraiment touché na ndenge video oyo esali scandale. Bien sûr wana pe ezali fantasme ya Watanabe mais etouché ko touché Naomi panaye en tout cas ko touché et touché ete eloko et touché Naomi ezali kaka esengo na esengo video yango ndenge za kopesa gaz ndenge ya lingaki surtout gaz wana ndenge za kokende bongo na ndenge wata aleli bolingo na niveau ya monde na niveau ya mokili mobimba na ndenge bomoni ye amateli wata pe alakisike yende mutu amataka mpunda pe yende mutu ayokaka nde bilengi. Yango wana Naomi ndenge aza wana aza ko bénéficier na succès, aza ko bénéficier na fantasme, aza ko bénéficier na mobali po alangwisi héritier Watanabe oyo mobali mwasi nyonso alela taille S eloba ye moko la baronne. Mais lelo yo ye ndenge aza wana lelo yo kutu te se bandaki banda kala banda tango bomoni image ya Caleps to banda e banda avant image ya Caleps mais bolingo wana kosangisa nzoto basangisa mokolo ya image ya Caleps
oyo tomoni na video. Donc Naomi ndenge zawana azali na nkembo na Yahweh. Naomi yende mutu asalaki nyonso image wana ebima. Elinkoloba couple ya Naomi na couple na oya ye Watanabe, mutu azako mema libala yango ezali Naomi. Elinkoloba Naomi mutu azali leader ya bolingo wana. Naomi mutu akoko décider bolingo ekende to esuka. Donc Watanabe bisika zawana akangami na mutambo. Botala tamba bimaki na boloko. Watanabe bien sûr abanda koseka moko na voiture, mais azalaki bien te koseka wana ezalaki kaka ya mutu akwei na vélo. Mais Naomi aseki kaka mukie tangu Anya Star alobi na ye na kanisaki batu bakanisaki yonde mutu okoporte wata plainte pona ndenge asali makambo yo. Mais tomoni ya ndenge mususu pona bolingo na bino sikoyo olobi nini, pona moni bino boza bien copain et copine, bozo solola bien boza kitoko. Mbala moko Naomi aseki koseka penza oyo ya solo, aseki penza koseka moko oyo ewuti na kati ya motema, aseki koseka moko oyo ya nkembo na Yahweh, aseki koseka moko oyo moto aza koyoka bilengi asenga susu nini na nkolo bona ne oyo 2019 oyo yende mutu akobeta fimbo wata ya ye, wata nde makambo, Naomi nde makambo. Donc bato baya na sima ya wata bakoka te, mokonzi la baronne aya akoka, mais Naomi alobi non, nga na kolakisa ke nga nazali Naomi na kanisa boye bakombo ya ba Naomi oyo basakanaka te na makambo etali kogere mibali. Soko ozali vraiment véritable Naomi, fozala spécialiste ya kogere mibali. Mais soki mibali baza kogere yo, yeba oza faux Naomi. Yango wana Naomi aza kolakisa ke wata nde makambo te, me ye nde makambo. Naomi nde makambo, Naomi nde mutu asimbi wata, Naomi nde mutu leader ya bolingo oyo ya ye na Watanabe. Yango wana bino nyonso mibali oyo bokondane wata bosali mabe, ba mama ndenge bokondane, c'est tout à fait normal. Bon mesana ko condamné ndenge bon mesana, mais faut que yebaka ke ba image ebele ya bolumbu, ba image ebele oyo ekobimela biso na net ezali te ke mibali kaka mbasaka yango, mais basi ebele, bana basi ebele, voire même na ba adolescent bakoma na posa, bazalaka na posa, bamona banzoto na bango oya kitoko, balakisa banzoto na bango, tanga mosusu ekopesa bango bakandida ndenge esengeli. Po ngai nazali awa nasengaka bato oya Kongo ba video te, mais si nazwa ba video, si nazwa ba photo, sans kosenga, sans koloba. Yango wana foko yebake basi ya Kongo, basi ya poto, basi ya mokili, bango nde mutu baleki ko poster ba video na bango moko na kati ya ba net. Donc soki basangisi yango ba poster na mobali, botika ko critiquer kaka mibali, bolobake mibali mutu bazo publier basi na bango. Ezali nde basi bango moko baza na posa ba publier bango na kanisa. Boyoki Anya Star alobi ye meme mwinda akotika te, meme bougie pela akotika te. Elingi koloba soko simbi kuto photo apparaît na kanisa kaka mokolo wana akopanza pareil. Yango wana mwana mwasi nyonso oya kotika bafilme ye. Elingi koloba ayebi malamu ke troisième personne akomona yango, ayebi ke troisième personne wana soki aza na kanda na ye ekopanzana, ayebi pe mobali wana soki bakabwani akopanza yango. Yango wana
basi ebele oyo basalaka yango penza bango moko batikaka nde ngambu ekweya na mibali ndenge tomoni Naomi asalaki yango. Naomi moto alingaki yango me atiki ngambu ekweya na wata aza pe koloba na kati ya image kofilme ngai te nzoka wana nyonso ezalaki kaka tournage ya filme bandeko na sokisi awa otikala malamu. Ciao.